On y va. Je suis actrice congolaise, donc dans la vraie vie, lorsque je me fâche ou lorsque j'exprime mes sentiments, lorsque je suis heureuse, etc. Enfin, lorsque j'exprime une émotion dans la vraie vie, on me sort toujours et à théâtre et au jouer et à mamba solo. On me prend jamais au sérieux. Je suis actrice congolaise, donc évidemment, il y a eu des rumeurs sur moi. Il y a eu des choses qu'on a dit sur moi en public. Il y a eu. Voilà. Je suis actrice congolaise, donc évidemment, j'ai eu à vivre des expériences avec des fans dans la rue, supermarché, église, partout. Hein. Donc, les fans te saluent, ils te disent bonjour en faveur du rôle que tu as joué. Donc, du genre, hey Linda, ma camion salibo, nel despe dans mon tout moi ma bé, pour nous salibo, hey yo penza moi ma bé. Je me suis déjà fait une fois agresser par une dame dans un supermarché. J'avais même oublié que j'avais joué ce film-là. Elle était en mode je suis actrice congolaise, évidemment. Les gens cherchent toujours à savoir avec qui je suis en couple. Je sors avec qui. C'est des questions et des questions. Je suis actrice congolaise, donc du coup, je vis souvent des trucs. Voilà. Je suis actrice congolaise, donc évidemment, lorsque j'ai commencé ce métier, j'ai été jugée par tout le monde. J'ai été jugée par ma famille, puisque les gens avaient peur que j'entre dans des choses. Je suis actrice congolaise, donc évidemment, j'ai été traitée de lesbienne, j'ai été traitée de pute, j'ai été traitée de quoi encore? Je sais plus. Je suis actrice congolaise, évidemment, on a insulté mes dents. On a insulté mon ventre, on m'a insulté pour mon poids, on m'a insulté pour mon sourire, on m'a insulté pour tout et pour rien. Il y a eu même des insultes qui n'avaient ni tête et ni queue. Il y a même des fois où lorsqu'on m'insulte, maintenant en ce moment, parce qu'au début quand même ça me faisait mal, mais en ce moment ça me fait rire en fait. Parfois ça me fait rire parce que je sens à quel point les gens ont besoin de verser leur haine sur quelqu'un et c'est sur une actrice congolaise. Je suis une actrice congolaise, évidemment. Il y a des fans qui viennent me dire non, rôle on a kobeta monté. Quand je joue un rôle on a té, ça te ressemble pas. C'est comme si je suis là pour me ressembler. Je suis là pour jouer. Ils ne comprennent pas. Je suis actrice congolaise. Évidemment, c'est un métier qui est très difficile. Ce n'est pas facile, surtout pour une femme. Mais c'est tellement bien en ce moment parce que j'ai l'impression vraiment que la femme est vraiment en train de comment dire, de se trouver une place dans le théâtre. C'est-à-dire que bon, il y avait des femmes dans le théâtre avant. Mais là, vraiment, je parle du côté, vous voyez un peu le flambeau dirigé. Vous voyez, parce on a des femmes maintenant qui produisent des théâtres, qui ont des chaînes magnifiques. Donc c'est vraiment les Who Won the World Girls. C'est vraiment elles qui dirigent en ce moment et c'est une très bonne chose. Je suis très contente de faire ce métier. En ce moment, en tout cas, où les femmes ont vraiment une grande place dans le théâtre, on a vraiment des femmes boss, on a des productrices. Hello guys, donc aujourd'hui on va faire le... Salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend où vraiment vous allez colanda. Émission la la famille. Balobi famille libota toujours. Famille libota oye. Famille libota de maman Belvi Candila, patronne. Balobi faut dire poutine na bango vraiment bande kolanga. Merci beaucoup. Nabino no sobutiraka. Attention nabino pas na biso na kata chaîne na famille libota. Nzambe penda apambola bino nzambe amona bino vraiment en tout cas to yeli suskane to mesana ko ya to ye babi makambo chali. J'espère que bolandi mo vidéo ya Linda oyo ameki koloba comment ba ndenge baza ba artiste comment ba finga maka comment nyonso en tout cas Linda alobi c'est par rapport à makambo sur les cas sur les réseaux sociaux sur elle. Alors vraiment sali sur les réseaux sociaux. Linda ces derniers temps en tout cas pas ses capo à jouer et pas belle vie quand il a patron. Bota la niveau, bota la degré en thème mamabe. Ma cambi ça passe. Il y a plein de choses à parler ici aujourd'hui. En passant, on est à vidéo à Linda, mais à part vidéo à Linda, il y a plein de choses. Vraiment, la carte il y a émission à Bisso.
tokomi kobeya kotia bato misusu na kati ya bémission na biso parce que bato misusu nde baza wana en tout cas ekomi grave likambo ya kotia bafoto na bango to mpe kotia baaudio na bango bakomi kofunda bato ye wana esa adno Belleville aza actrice ya solo Belleville mpenza aza actrice ya solo bandeko na ngai emonani na miso ya bato actrice ya solo nde eza Belleville ndenge aza wana ayebi ndenge basalaka bacopyright te ayebi te ana temps wana te Belleville okoza bavideo na ye poste osali nyonso oyoka te batindeli copyright me bamisusu lelo ekomi otie foto na ye alingi te oyaka copyright eyeli yo toyoki noko noko ya mama oyo babengaka noko ya mama babetaka bakri na ye wana bocomprendre ka bokoma ti babi toboyi na fi baproblème ekomi soki otie video na ye otie maloba na ye otie foto na ye na miniature otie nini oyo batindeli copyright bakangi chaîne na yo doake kosignale na YouTube bandeko na nga il y a des choses qui se passent makambo ezoleka na milobeli nga monga bi mais boza baartiste te boza baacteur te un acteur une actrice aza motu fo balobeli mabe balobeli malamu nde Belleville kanda supportaka azala kuna te donc boloba na bino nyonso bokoki koloba aza kuna te parce que ayebi mosala actrice eza bongo yango bomeli nga na tie bino video ya Linda parce que Linda mpe a précisé alobi liboso bandeki koloka mpasi mais sikoyo ayoka asupasi te parce que ayebi ke eza mosala na azali kosala tu vois mosala ozali kosala fo bakritike yo na façon nyonso fo batongo na façon nyonso soki ozosala mosala malamu nde baotongo mais soki oza na impact te sur les réseaux sociaux nanga olobela moto alobela aza te balobela kaka moto oyo aza na impact omona balobelaka moto oyo aza moto aza na pa ocomprendre donc moto aza na actualité nde balobelaka ye mabe to malamu mais yo oza na actualité te yo oza noka bongo ka nana nga olobela tolobela aza te nana nga otyauka moto otyauka aza te alors quand tu es oza artiste acteur ou actrice sindiki ngamba fo balobela yo sindiki ngamba fo batya foto na yo pa na bi non Belleville aza actrice ya solo apena bamisusu baza baactrice te bamisusu baza bango baactrice te ozomona bango omoni actrice lokuta mingi baza baactrice te mingi baza batelespectateur actrice ya solo eza Poutine parce que Poutine ndenge aza wana ana temps kutu te Belleville eza na ta video na ye ya bafilme ozwi yango otikala koyoka te batindeli copyright azala kuna te to na bilo Belleville aza na motema moko oyo eza je ne sais pas nayebi te motema Belleville aza nango soki bato nyonso bazalaka na motema wana meta mosusu lelo oyo toza na baguerre oyo toza nango lelo te tu vois ana motema moko nayebi te motema moko incomparable indiscutable okapela vraie actrice c'est Belleville kandi la patronne vraie actrice nde ye wana yango no Linda lobi donc soki oza actrice oza acteur bakoloba nyonso bakoki koloba mpona yo oakuna te oza nokuna te parce que osala mosala na yo seneke na mafu balobela yo dans le bon dans le mal mais tomoni lelo oyo l'homme wana alobaka ma chérie tomoni lelo je vous dis ake kosignale bandeko na nga famille libota botyaka foto na ye te botyaka foto na ye te asignale donc foto na ye nga kuna tyaka zanga so foto na ye te natyaka te nalobela mpe makambo te mais so na ye kolobela mpona ye kosignale kaka bandeko na nga ya famille libota to évite kotya foto na ye to évite kotya bavoice na ye parce que ake asignale na YouTube soki omeki kaka kotya bakati oyo balongoli o chaîne na yo tala bafaux pena oyo bafaux acteur azangani parce que soki oza vrai acteur baolobeli dans les bons dans les mal bino bokoka te kofinga oyo Belleville afingami sur les réseaux sociaux bino bokoka ngo te Belleville andi kofingama depuis 2021 ti lelo ya facile te bino bokoka te oyo ya bino kaka mwa ndambo moke bafingi bino tala agitation
so balobi mpe koloba ngo baoloba yo moko moto obandi yango yo moko obandi guerre na yo ovandi noka bodeside obanda guerre na yo o ngai deja nde naza boye nasalaka daa mosala na deya nalobaka deja bona bwakaka bajeto eza role na bwana eza ya bajeto ya role no te ya kopiblie na page nango mpe eza role na yo totika kokosa mwana moke aza ate ya kokosa biso toza baadulta moto akokosa aza te bebe mpe aza te c'est ça mwana moke aza te oyo boya okosa oyo boya ovandela bokosa aza te en tout cas oza vraiment faux acteur bino nyonso boza na ebele oyo bosali système wana bolingi su te batanga bakombo na bino bolingi su te donc bato bakozwa bacopyright bakokanga baninga bachaîne bosalisala boyeba yango boza bafaux acteur bafaux actrice bino nyonso oyo bosala yango bapa bafaux pour vrai acteur vraie actrice jamais aosignale chaîne ya motu jamais otya baoke kosignale bakombo nde mpona bapesa copyright osala yango te mais tellement bona bafaux boyebi mosala na bino to boyebi role na bino to boyela sur les réseaux sociaux c'est normal fo bosala bongo po moto opena yebi role ne sur les réseaux sociaux jamais akoki osala makambo bino bosali yo okende kozwa kosignale kombo na ye bapesaka bato bacopyright soki olobeli kombo na ye otie photo na ye ozwi copyright yaya en tout cas bobeti yo mabe bafaux acteur na bafaux actrice bazomonana bavrai bazomonana bavrai actrice babelle vikandila patron likambo na moto te poutine de le critique bavrai actrice bazalaka kuna te finga tonga sala nyonso tellement yebi aza actrice aza na ye te ye azokoba kaka na mosala na ye ye nde vraie actrice binoso botikali oyo bokenda kotya bakombo na bino na bafoto na bino so batyango na miniature eluki ya moto pa boya bafaux mpenza donc boya baoriginal bafaux acteur na bafaux actrice boyeba yango lelo nga mpa nayebisi bino boya bafaux pour vrai moto aza vrai asa eloko bongo te moto aza vraie actrice jamais asa eloko bongo mais temo boza bino bafaux ce n'est que normal fo posala yango ce n'est que normal esopi bino makasi boyeba yango esopi yo pene yo moto osali yango ya mobali esopi yo masheri esopi yo makasi toya mpe na ntina otya kombolo te mpo kombolo mpe eza yango eloko te eya makambo te eza eloko te donc nde toza boye toya na ntina kutu mpe ya kotya kombolo te so mpe osala nini toya na ntina te mais esopi yo kaka nga mpenza eloko esalinga na ya kolobela émission esopi yo na mbima aloba linda eya mpenza bongo aza actrice aza acteur donc faut bolobela ye na nyonso dans le bon ou dans le mal c'est comme ça bongo nde artiste azalaka bakolobela na le bon dans le mal mpo naza acteur naza actrice faut balobela nga na bafaçon nyonso mais oyo ya bino ekomi baacteur baartiste bokomi koki kosala basystème ya oketya bakombo na bino na bafoto na bino soki moto atie kombo atieni foto na miniature azwi copyright chaîne ne bakangi babloke yesu boya bafaible boya mpe bafaible bamoindre bomilakisi te nde esopi bino makasi boyoka gu na bochange te na botie bakombo te ya bokoyoka gu bokoyeba ndenge ezalaka mosala eza mosala ya pasi ti bongo belgique avandi kolandi bafingami depuis 2023 bokoloba nini losiki belgique aleki bino na esprit ata makambo bebaka belgique akekangisa moto belgique na akangisa moto te mpe ana ntango wana te osala yango te bino mo nde bozala mitema boyebaki belgique mwana bato akangisa nini bato te biso tokoselaki makambo boyebi na bino osala yango te mpo aza actrice ya solo donc bamakelela ya wenze wana ya réseau sociaux etalaka ye te ye mpenza aza actrice ya solo donc aza kuna te ata kuna te ata mokie te otika kokangisa motu te ezala mpe taka kesengi na bato bacopyright soki otie video na ye copyright aza kuna te zwa na yo video sala nyonso olingi eza bavideo bafilme etala niveau